Mbote na bino bandeko na nga nyonso ya Facebook, ya YouTube, ya Facebook, mbote mingi na pesi penza merci penza na ba oyo balandaka biso bapesaka conseil bokota kotepa mama Ariette Kilumbu Shembo bokuta kolamba bokuta ba conseil ba histoire vrai biloko kitoko ezali bandeko na ngai. Oh bandeko na ngai na sengi na bino nazo senga qualité ya moko kaka ya pete bana na biso oto ya na poto na sengi na bino boye ba komikitisa bolanda loyenge ya poto te loyenge ya poto kofuta biso eloko te lobaki balobiki ata mabelo osala ngo lofundu ata osala ngo nini okozwa eloko te mwana poto la muka na tongo kosaka na telefone te kaka ba Facebook banini bokota boye mais obi kosokola mai te depuis tongo ti 12 yo wana kaka na kala soka moko no lataki solo mama ko benga yo ya kosala ta musala ta ko bongisa ndako na butu po eba kolela bien na tongo oboyi bana respect na poto te bana bazo pesa ta ba respecter akomona ta musu moninga mama na ye ata moninga papa na ye boye mwana komone boye soka azomela soki mwa tumba kuna ye cigarette abeti ye kara azokeli mama to mikitisa oya biso pe ya mibali okokota pene ba groupe okutana ba mindele bazomela biloko moko babo babendaka boyebi yango botika kokota na makambo wana okoka na mikoleleki mwana mutu fulani mwana mutu oyo mutu ebeba likolo ya kobeta lopipo bandeko na ngai bolanda loyenge ya poto te bolanda loyenge te ba mama to simba bana na biso te ba kopesa bango mateya bana na biso basi mwana mwasi akomi na 14 ans akomi na 13 ans mwana mwasi ayebi kolamba te ayebi mwana 12 ans mombebe ta kosala fufu te mwana mwasi mombebe ta loso kolamba tala mabanga tala banyama ayebi ta kosokola te bozo kende wapi ozofana mwana mwasi boye pembeni mwana 15 ans 16 ans epanda biso tobana kosokola mai ozokasola parfum okomo kasola mabe mwana musu de pe atake eloko wana depuis tongo tipoko nango bana na biso tozobetela sete surtout bino bolandaka mama na bino mama Ariette ndenga azokotaka la ba émission alakisa bino kolamba biso ba mama tosi tolebi déjà kolamba malgré ata sokobi ke mama bi kolamba te mais biso mama tosi tobi déjà kolamba mingi tozolobela nde pona bino bana na biso boyeba kolamba bolandaka biso soko ozomona mama azona mwanda kala mwa likayabu mwa mayebo mwa mbika bambuma yaka pembeni mama oyo nini mama ozosala nini lelo baoki kobala na mutu abandundu na mongo na mutetela na muluba alobi lambelanga dongo na biso maimai mwana yebi te akozwa dongo na kekotonza tala mai na nzungu po babike dongo ya maimai lambelanga pondo ya maimai ya biso baluba okotonza tala pondo atoko bapelaka maimai lambelanga pondo batetela akakotonza bido mama futa katilanga soso lambelanga pepe supu mwana kota ata bapoili te yeba oya soso akola mani peka ndenge wala tondisi tala mai akalingi soso soso ezika bino bana biso apoto ngalo beka mingi bana biso afrite po babi musala boyeba musala botika nyonso kaka piku kala ba internet na ba téléphone boyebi misala na ndako te boyebi misala na ndako te boza na respecte soko moni moninga papa na yo moninga mama no ata na nzela yeba kata kopesa ai mama bonjour papa bonjour mama bino boko mwana epesaka pasi mwana moninga amoni yo penza leki yo mais soko komi na ndako na bango yende mutali boso gentil bonjour papa bonjour mama mais na nzela betrakara bande koto yeba kolakisa bana biso nga kopesa bato mbote omoni mukolo omoni ndeko yake pa na yo yeba kopesa mbote na respect ni omoni na nzela tasiko ozala ba boyfriend na yo yebaka kobimana ko epesa ndeko ya papa moninga papa ndeko moninga mama ya papa mbote naza mingi ta kolobanisa kaka publicité ya émission na nga bokota kota bana surtout ba jeune fi bokota kota bomi abonné boko kuta kolamba soko yebaka pondo libondo te oyebaka pondo ya mafuta te pondo ya musaka te oyebaka mbika te oyebaka pepe supa makayabu te ya nyama te ya tabate bana na ngai bokoti po mama Ariette boko yeba boko sentir ango boko yeba kolamba soko mbo attention Christelle lambela biso loko te Christelle akolekamba moko akati soso na ye alambi po atalaka ngo wapi epa mama Ariette boko tabomi abonné eza wa bino mama Ariette Kilumbu Shembo na pesi mbote na dini bola papi bola omoni
Oh moi Angélique na kata Irlande bambote mbote na bina famille nanga Shembo na ba famille nanga boza na Melbourne awa na sengi na bino ka bata Australie bokota kota soki boza na ba bokoza na ba fête ba baptême ba communion ba mariage bokota bobenga mama arrête na 0470 427 197. Ok bambote mbote na bino bokota kota abonnez-vous bokota kota pa mama arrête biloko kitoko eza nango bye.